Bon. Awa. Papa tu es na quartier ni? Quartier Bangoka. Quartier Bangoka. Esika aéroport ya Bangoka ezali. Mingo secrétaire à quartier Bangoka. Tu es na quartier Bangoka, secrétaire ya quartier Bangoka papa yo. Papa comment unaona nani? Botende Bailongandi. Botende? Ah. Elaimo. Ah, voilà. Voilà wasango otomali. La wadi la wadi. Azalo kele à partir à Congo. Ndaza imulengola mugenya. Na bundu no mela kimingi. Ndaza imulengola mugenya ya binaka ekese. Ah, bah, le toza na école, tu la sabine école. Et puis santé. Site de soins comme dispensaire yango. Bino bo mona sikoyo toza na République démocratique du Congo. Oni bureau tal. To ganga tal ninga. Oh bureau. Bureau. Bureau yango ya localité. Ya localité. Bureau ya gouvernement yango. Toza ata na biki te to a papier te. Atato les athées. Awa, ba candidat basi ba ya papa. Ah. Bino moko bomoni toza na dispensaire yango. Ah, tokoti na dispensaire. Toza ba candidat mibale awa, toza na Bina Fisa. Ah, Bina Fisa za candidat député national. Ngai moko lycée Bazai ba candidat député national awa peka na ville ya Kisangani. Tala dispensaire et puis munganga alala kaka awa dispensaire yango na ba condition nini bino moko bomoni toza awa na ville ya Kisangani na quartier Bangoka iko tapata dawa ya fièvre niko nitakupatia kwa nyumba nitakupatia kwa nyumba awa toza na dispensaire oza dispensaire bino moko bomona la diaspora ba combattant bozomona ngai moko mandataire na bino na zao bureau ya école primaire yango ezaka esika primaire et secondaire bureau ya yango secrétaire ye moko aza kolakisa biso sikoyo bino moko boloba nano mboka Congo toza na ba matière nyos totika ka mboka ngo kaka boye tabino moko vraiment la condition nini yango moni toye totiki dans la pharmacie wapi kisi yao dans la pharmacie na ba renye na kati ya pharmacie ata bino moko tokosala quelque chose était ata bino moko salle d'accouchement et sika ba mama bazali kopesa vie salle d'accouchement bomoni salle d'accouchement tala salle d'accouchement hier comme tu dis kinder auf der Welt 20 ans na condition e bomoni wana 20 ans tala papa munganga yemoko secrétaire promoteur yemoko école awa toza na école primaire et secondaire dispensaire kaka awa maternité yango yo kaka awa papa komo naona nini lisusu Botende Bailongandi Jos tala condition ya classe tala condition ya classe ata bino bana classe donc ba futur député ya mboka bakouta awa primaire et secondaire ba gouvernant ya mboka bakouta awa ba président de la république bakouta awa ata bino ba candidat baza wapi ba candidat bazate bon nakanisi tokosolola na papa to bandenge nini soki tokokosa ata quelque chose a po moi été tu vas plus 110 élèves 110 élèves 300 élèves na primaire 300 élèves na primaire c'est que 380 380 au total 80 na secondaire 80 na secondaire 80 na secondaire condition donc na ba moi bare yo
tozanga ata toilette. Omoni aforo nako somba na mbongo na ngai moko. Pas même aide. Oh nyonso frère na ngai moko. Effort personnel. Personnel. Toko suka boy. Mboka ngo tokena okabu. Vraiment. Toko kene kabu. Depuis l'arrivée de Jésus, école ezalaki awa te dispensaire. Bana membre bino mo bomoni. Nakanisi image yango oyo na kotiela bino na net botala bino moko. Toza na province orientale. Oyo ezalaki province orientale lelo ekomi une partie na yango ekomi Chopo. Capitale ya province ya Chopo yango oyo toza na ville ya Kisangani ville. Na quartier Bangboka. Bangboka ezali eteni oyo nzela aéroport international ya ville ya Kisangani. Botala situation niveau. Il a dit, il a fait. Hein? Balubino Bolobi, il a dit, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit. Depuis tous les enseignants. Il a détruit. Ne sont pas payés. Jusqu'à combien de temps papa a Bakoulipe? Pendant combien de temps Bakoulipe? 3 ans. 3 ans. 3 ans, ça il va attendre. Si vous avez ça, nous sommes effort personnel, il y a la volonté. La volonté. Il y a beaucoup de tongi au nyos. Vous avez papa boy. Là papa c'est 3 ans impayé. 75 ans. Tala papa a 75 ans. Okondima. Okondima te. Effort personnel, il y a un monde à tongi nyos. Pour la volonté en Zambé. Yango Nzambe abatelio. Vraiment 1963 à l'école amie de Yakous. Vraiment. Yemoko. Yemoko. Yo pezo image. Yango na so sala awa pour sala salle bon tango ya mbula bana bazaka epa moya kutanga bana ezali moya ba na récréation bana bazomo na face école ezali ba twasi et pourtant dans la gouvernement uzana moya communication to ngiko solo. Oui. Bon. Yo pesa biso contact na yo, pesa ngai na koma na kobenga yo. Ah biso toye to sali programme. Rien. Ça la classe. Baninga batonti kunya kodiana na bini. Wapi? Kuna na njira kuna. Mituka? Mituka. Mituka itonti kunya kodiana na bini. Mituka itonti kunya kodiana na bini.